On va aider pour condamner Dadi. Président fait sa ordre, bon fait sa boca pour la carte, il va faire sa pas. Vous êtes aussi mon tour, vous êtes sa piston. Piston comme ça, comme organisation avenue doit vous coûter tout et salami. Tout ça la monnaie, tout ça qui a masoum, tout ça il y a des qui a biso fait pour l'eau. Piston vous qui par makambo, on a monté la montre pour ça makambo naie. Et ça c'est bon. Pardon. Il y a mon douerina pour l'eau. Alors, il y a Dadi Kambala, famille dynamique en bongo, ni au bango bala bezo kuta bango Dadi ke. Ata ba leli ata na bala bala tali bango bala posa la. Mais toi qui y a un lobby ba ko me on a terrain sur ça. Abu ya so ba ba na masumu makambu ke azwi mbongo ka masumu leli. Masumu. S'il vous plaît. Quand on a des tomonyamo, est-ce que vraiment famille va inviter Baroya, mais qu'il m'a et ça m'a bien. On a yango place pour la Dadi ezate. On les a dit place parce que on a pas invité. Si on va partir loko ba kolela la Dadi ezate. Est-ce que vous avez le communero? On va monter le on aussi la tiki. Bah, stade Martin la boy to ba installé ba biloko ya corps ya Dadi Kambala parce que mbongo ya technique la stade ba footité donc depuis temps il est déjà 10h. Iseka.
Mbote bandeko balandi ya chaîne na biso RDC Comédien Congolais TV. Ngai mo na bino Kevin Sidi na kiti bona stade Martyr pour na kozwa ba quelques images en direct ya stade Martyr. Baboyi kopesa baboyi biso to installé ba instrument ba podium ya kolaya Dadi Kambala parce que NTPC à présent ma somme de venir ba PC fait technique te oya ba ya fait technique ba futa rapona babiloko ba installé. Donc ils a vraiment passé. Mboka na biso oyo to lingani te. Depuis le 2017. Mais na stade aboyi basala. Alors, na bango ba konzi na biso soi-disant balobi ke bapesa ki mbongo 1600 dollars. Bapesa ki soki mbongo pa ya ba sécurité ya stade pa ya ba bato basala ba biloko. Donc bapesi na bango eloko te batateki. Bango na bazala. Dadi penza zo mérite. Olela ma. Donc na attente penza ko ezalo ola zala ya mwana ndeke. Tokomi awa 16h. Tobandi osala boya lobi tokomi awa 16h tobandi osala boulot, ne boulot biso tosalaka. Mise en place ezali tosala ngo lobi na 16h ti babulo. Tosali te parce que baba no benga président Masumu. Président Masumu boyi ko ya membre ya famille. Si babengi président bon, biso to monter te parce que balobi ke baza en règle te. Baza en règle te babi to kata musala ne to vanda inde bango benga e po aya basisa ba faire nyonso. Mais akomi abayambi te babengi Chakala yambi ba sololi. Chakala abengi président yambi ne Chakala. Ne Chakala abengi membre ya famille alobi nini président alobi azoya kuna bana to bando benga président. Mutu moko yete, to fande moko yete. Donc si tokomi ngala koma 5h. Tokomi 5h poto to sala contrat ne to zaite. Ya kote buto simbete na 5h to sala. Mais aye na epete eloko moko te si siko to manga. Bonjour, bandit, c'est quoi? La date, c'est 16h. Voilà. 16h. Poto sala musala popo yebite mikanda ne bazo banini eza président Chakala bapesa ki mbongo aputa frais technique si siko bazo benga ye eloko moko te solution moko te biso pe bana batu no yebi bana ba depuis to koma depuis lobi ata mai to mérite ata eloko moko to mérite donc tozo kufa ka bapona ni artiste na biso mwana madele voilà. Donc vous s'abonnez massivement parce que Borozwa pilot la en direct à Nyonso bokoye ba nini ezoleka. La 5 bino vous s'abonnez massivement na RDC Comédien Congolais TV pour vous avoir information surtout complet. Uma questão
un espace exemple. Non, bon, il y a Daddy plutôt. Bota avec la place, il va encore y a Daddy. Et c'est que va faire Chico pour lui, il y a podium à miner, il est là podium, oh, il va pousser lui pour nous encore y a Daddy. Vraiment, c'est normal, Daddy c'est Kambala, tout ce qui se met la tapis rouge, pas les laines, la podium, il y a beau, la podium, il y a beau, vraiment, la podium, il y a beau, la podium, il y a beau. Stade des Martyrs va boyer. Stade des Martyrs va boyer, va installer du loco parce qu'il va foutre 3 techniques à la Stade des Martyrs. Vraiment, ils ont passé. Il y a des armes qui sont menées, donc l'espace est insuffisant. Ils ont passé peu mal. Ah ouais, parce que c'est pas bien là. Non, c'est finalement blessé là. Et donc il dit c'est bon, on va Pinani. Il y a estimé aux amis pour dire ça. Ça mon ose de souhaiter que. So mel ngaki. Vraiment. Et mouton to so le la transport. Azabe comme la carte KO. Et ça ça biso mawa. Pona nini? C'est que ba famille bozo ko mabiso. Ko bolia ka ba mbongo na biso. Et ça passe que mawa. Nzambe azula biso kaka makambo loso. Et ça passe to yebite ndeni to ko sala. Donc et ça mawa to ça na mano ba kolo ba passer do chauffer biso vraiment et on a le comment que ça la muke. Mbongo ya ko pesa na espace oh ko ba na ko monter na ba pesi te. Et donc comment que ça que vraiment comme kana ko lukila biso na so ba chef Batakolo, bino oza misala o bozo sima misala o pana kote. Ils passent. Oh. Ils ont mis là mon. Oh, ils l'ont là wache. Oh, bon c'est qui va. Le bayo communiquer à bezali. C'est pas propre. Non, bato installation ba mozo na biloko na bango ndako parce que bana bayaki mavwanga donc comme ozonga na donc la passe mboka o bolingo eza déjà passe on va passer Sigo 25 mois ça m'a remis photo ça. 25 beaucoup de choses m'a remis peut-être ba na ba na famille wana. Ah, tike ba na mama limbo ko tike mama aka mama.
Chers internautes, comprenez que ah oui, il dit ma baie, Mutualité, misunga, yomoko misunga. Tokate mutilinga la tezake, yomoko misunga. Nga déjà, nasadere. Nela sabre, nakoke nanga Turquie, Suède. Nga na Suède mame. Nasa levo na kamala dina bella, kaponga nasi nasadere. La pétrolière, Grâce Mandela. Voilà, misunga ya Grâce Mandela. La pétrolière quoi. Donc ngai na sadere et pour ministère na matu baza pe kuna na bosenga bukende kuna parce que ngai mo na sadere na ba ministère na ngai misunga ya Grâce Mandela la pétrolière. Misunga ezali mutuelle na biso ya santé. Ngai mo na ba ministère na nga toza déjà na kati ya misunga ko pesa yo soin en cas de problème na mboka so pe sengi bi malibanda et bi mission kaka. Misunga ya mama Grâce Mandela. Allô? Ngaya wa santé eza misunga? Ah! Hey, okatelinga lingala pour la santé à mwana. Mon fils, pour ma santé, misunga? Ah, okatelinga lingala. Bandeko, misunga ezali kokatela mutulingala te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesameli na batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka ko contribuer na mbongo mukie na fin du mois pour ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo
okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin, Nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda, bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga, ta santé c'est ta vie. C'est un concept pour vraiment apprendre à chuchoter votre peau. La peau a besoin de la communication. La peau, elle n'a pas besoin d'être négligée. Chez Grasse Beauté Cosmétique Paris, nous travaillons pour la restauration de la peau. Ensemble, là, on confectionne des produits cosmétiques pour la peau mate, la peau métisse, pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes, aussi pour les femmes enceintes. Quand vous arrivez chez Grasse Beauté Cosmétique Paris, posez vos bagages. On s'occupe de tout, on s'occupe de la restauration, on s'occupe de comment vous allez communiquer avec votre peau en toute sérénité. Une plante verte d'Amazonia. Si vous avez les soucis de votre peau, vous voulez une meilleure retraite pour votre peau, vous voulez avoir le langage de la peau, venez chez Grasse Beauté Cosmétique Paris. N'hésitez pas, contactez-nous sur notre WhatsApp au 0033 6 23 22 73. Toute l'équipe Grasse Beauté sera à votre service.